Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Et Nunguna Abimana Mboka, Mboke kende bien, que moi na Congo, avec ma richesse union sotoza nango, mutu azanga ta lipate. Mutu azanga ta lipate, ata eau potable. Voilà soué na biso nyos. Comment vous mutema makasi boye chilombo? Comment vous mutema makasi? Biso si to lembi na biso guerre na yo. Ozo comprendre que ça la guerre na yo to ezo ko avantager bisote ezo ko avantager ennemi to lemit hein ozo ko kolela batute bo ndenge nini comme ozo ko kolela baninga te on n'est plus dans les combats ya koyaka awa chulombo mutu munene chulombo bwem on n'est plus dans ça. Bas la terre. Yozo luka kimia na Kagame. Luvunu. Luka kimia de na biso. O biso de batu ya mboka wana. Cherche la paix des braves avec nous. Luka la paix avec les Congolais. Zwa ba vrai Congolais, ba vrai patriote. Tia bango na ebonga. Tozana ba papa ba lingi changement. Sala kaka teste. Ça la teste na batona tout longola bango yaka na Londres o moni ndengo kenda ki Londres pour que loba ke ba nyamulenge baza bande ko na biso zonga na Londres kende ko recruter yaka na France wa yaka ko recruter o yebi bango yako bombe zate o yebi ba mibali wana nyoso o babunda o yebi ke soko tie bango na poste wana o komona changement o yebi bango. Si on pose un besoin basi, on yebi basi o babunda. Côté basi en tout cas Belgique, hein. Na Belgique, ils ont la maman penza o ba mi pesa. Na France, a peu ba maman baza. Ba mamungala, ba bundat. So bazako pupola o pona kanda. Ozo luka ministère à jeunesse. Tozana ba Maserati na ba Jenny Fouti. Hein papa langa. Tozana ba Maserati qui pa vita. Yozo ke tina biso ministère à jeunesse moi na wana o azui poste na magoda. Ti lelo bino kaka poste so bo sisi kosola na mbetu mutazui poste. Popo comme ça batu babinemi jire ya mboka boy. Bato bazo bundela mboka na bango o komisi bango babinemi jire. Donc so batie biso penza na bato yozo tia na ba poste wana. Banani babunda po na mboka wana. Zwa mwana mwasi oyoyo. Mwa fillette oyo asisi na lusolo ma pekate mage ba mbongo ya église nyoso tu ba yiba. Na baki no loba mabete. Ah. Bon na longoli koto. Zwa nanu mwana wana. Zwa sikoyo baleko ya biso oyo batika bana na bango mibali na bango babima libanda yo peno za sioke na ministère ya jeunesse wana batie penza Maserati pourquoi ça makamba boy même kana Congo mwana wana mwana babenga ka kombo nini tozana ndeko mwasi moko abundande na makasi trop na Kinshasa wana pourquoi vous récompensez pas les gens qui méritent. Moi, nana Gloria, azana expérience ya koleka, moi no tie biso na ministère wa balide ya ko yiba. Obi ki mutema mabe. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a combattu à côté des gens, mais et comme ozu ba poste, ozu ba twana nyo soto zo négligé, o comme si ba to ba binemi. O comme ça ba to ba binemi ndenge nini. Biso to ba binemi na ote, to ba binemi à système. Tu vas non pour là parce qu'on peut s'habiller ma nerf. Tout ça bien noté. Bisonde ba kolomboka. Bisonde to lingi changement. Bato tchewana nyoso miyibi. Miyibi ba lingi na bango mboka te. C'est que yo po lingi no mboka te. O lingi ofando la muki 30 000 ekweyi 30-50 000 buena bwe. Hein? Même na minute oyo. Bato ebele ba olia mbongo. Pembe na mwasi na yo. Bazo mériter en gote. Nandega mabete ebele ba mérité ebele ba mérité te
et belé ba ça même pas combat pemé na moi sinon na Congo na Belgique. Ce que ça coûte ta bateau pour cause la camarade ya muteze loko mususu mais ko bunda po na mboka. Ko lobela mboka. C'est important. Et belé ba komi koyeba ka kutu na couleur à drapeau pour ka kabio komi président na pour moi sinon komi première dame. Nde ba yebi na couleur à drapeau et ba neta ko intéressé bango te. Et ba neta ko intéressé bango te. Ba mame belé o babima na ba balabala bazali. Hein? Comment ozo binemi ozo travailler na bango ale bato mboka o ba bunda ba bima libanda na ba hiver na ba mbula na malili na mupepe o komisi bango ba binemi. Vraiment président Tshilombo, avec tout le respect, si vraiment vous aimez ce pays-là, il serait temps quand même que ça peuple congolais. On ne veut plus de paroles, on veut des actions. Banana ko sokola ba nomination no ya buzo bawana. Na désolé ça ba nomination moko bien te, noble te. Banana ko longola biso na mwana wana ya mukie. Mwana wana o ya yebite lokote na ministère ya jeunesse wana. Yebisa ndeko na oke azwa likamu na ye apesa kembongo na église. Apesa kembongo sika bakota baknini. Banana ko longola biso na nuye. Banana kolongola biso ministre wana tie intérieur wana. Banana kolongola e. Ministre intérieur wana ba vorien na bino wana nyoso. Bandana. Il serait temps. Trop de discours. Bando zwa pouvoir olobaka lobaka kaka. Biso to lembi. To lembi vraiment. Ngana désolé. Ngai soki kaka kabila koti susu pouvoir na mboka wana. Na bilongo tu na monaki wana. Ah. Avant na kufanga moko, il faut nazala kamikaze. Il faut nazala kamikaze penza walai. Nako signer molimo penza dans un din de la makolo na ba bombe biso to na aéroport to explosé. Je vous dis la vérité. O eza ko sakana bato. O ya ko teksa bato molimo. Ah oui. Soki ba tata wana o ngana moni ba doki wana, ba traître wana. Ba étranger wana nyoso na moni bazo fandela mboka na biso bazo sa elango oyebi ke bo apena soni te bino tout bozai na Kenya wana bino tout ba étranger wana yango réunion na bo sa wana c'est votre pays. À un moment et un peu la honte hein yango soni longwa bino elengi ya mbongo elongo la bino soni elengi ya mbongo elongo la bino soni bo fadi na bino pe bo sali ba voyage na bino pe bo kutani. Vous faites un programme sur un pays qui n'est pas le vôtre. Kabila, Raïs, c'est ton pays. On te connaît, nous. On a vécu avec toi. Tu as été à l'école avec nous. Tu as joué avec même, ne serait-ce qu'avec un Congolais. Mais vous n'avez même pas honte ou comment. Donc vous réunissez les gens. Vous faites un programme sur un pays qui n'est même pas le vôtre. Ni de près, ni de loin. Ni de sang, ni de parenté, ni de loin. Donc, attends 10%. Donc, vous n'avez même pas 1% de sang congolais. Et c'est vous qui réunissez. Hein? Vos nez là à côté, tout autour de vous. Donc, blanc, vous, Blanche-Neige, avec les 12 nez. Hein? Même pas les 7 nez, mais les 12 et les 14 nez autour de vous. Pour parler, comploter. Sur un pays qui n'est même pas le vôtre. Mais ayez un minimum de honte, hein. Bois bandoki, hein. Et bembe na o yoki. Et bembe na o ya koko na yo. Obi bino bato bosa ke to koma ba impoli. Oyoki. Dingua ku ya tata no ya mama na yo. Oyoki. Ah, eza panel ya Perol ou rater les traîtres que vous êtes. On a déjà compris votre façon de fonctionner. Vous venez dans le panel. Donc d'après Bino so bosali ba groupe bosaka ya ma finga, vous pouvez me fatiguer. Yo zoba rwandais mokobwe transformé. Vous avez tellement rêvé de peuple congolais. Vous n'avez même pas honte de changer même des noms. Vous attribuez des noms congolais pour vous faire passer pour des Congolais.
Des gens qui ont passé toute leur jeunesse, toute leur vie à envier le Congo, envier le peuple congolais, au point de vouloir devenir des Congolais. Même ceux qui disent que la nationalité n'a pas école, mais on ne cherche même pas à devenir eux. Même les gens qui mettent les Johnson pour éclaircir, mais pas au point de devenir des Blancs. Mais regardez-moi ce peuple ougandais ou rwandais. Ils ont vu tellement les Congolais au point de changer de face, de nom, de nationalité, au point de même de se faire passer pour des Congolais. Imbéciles, idiots. Ils viennent même écrire en lingala, comme si c'était sa langue. Au Rwanda, on parle le lingala. Depuis quoi le Rwanda parle lingala? Vu que lingolo ba lingala, il y a koko na yoki. Ndeti ngakutwe na zakalanga nemi ba Rwandais nyonso. Pour votre information, ngakutu ezate que tozaka na problème na Kagame. Mais vu qu'on sait même pas qui est sa famille, vous avez tous le même tête. Vous vous ressemblez tous. Donc moi, c'est tous les Rwandais qui sont mes ennemis. Parce que je n'arrive même pas à vous distinguer. Vous avez tous des longs coups, des longues têtes, des longues jambes, des longs bras. Vous vous ressemblez tous. Que ce soit les femmes ou les hommes. On dirait que vous êtes tous des jumeaux, des jumelles, de même mère, de même père. Donc pour moi, vous êtes tous mes ennemis. Non, Namona, je n'ai jamais vu un Rwandais avec une grosse tête. Vous avez tous les têtes à la forme de fruits au nini. Hein? Fruits à jaune au nini. Hein? Nako benga bilo tout ça fouté. Bilo bosa kutu ba tout forme ba ça fouté. Vous aimez trop venir dans les panels des Congolais mettre le trouble. Et bembe ya koko no vi ko ka lingalo yoki. Nous tout le cola melon jaune. Yabandi Bouana Badmitou Milaï. Vous vous ressemblez tous. Donc, Nakut Nakoko Bateke Nakute na Rwandais Moko. Nakuso Nakute na Biota na Moussala. Oh, Neti Bandeko Bela Belgique. Vous faites le service à domicile. Boke Nakosa même pas Rwandais. Bon, bois qu'il a même Basoy Nabilo kwa kolia. Au coup, ok, ça il est pendant ménage. Au bois qu'il est soy Nabilo kona kolia. Même na bouteille maille au fond, au tikelé nini na kati. A senti soya ba Congolais. Vu qu'ils veulent devenir des Congolais, ils doivent aussi goûter nos salives. Et bembe ya koko na bino. Nga so nazaki na mobala Congolais nesi na bomenga moko. Poison na biloko et ça kei. Naza désolé ceux qui basi na bino boza ba Congolaise ou ba Rwandaise, rien à foutre de vous. Et talingate. Un Rwandais qui tue un Congolais, tous les Rwandais deviennent nos ennemis. C'est comme ça. Bien mon kaitidine. Na minute to na ba problème na bino. To ko kuta na raté to melaka to ça comme si ah moi je suis pas Kagame, rien à foutre. Boza bino to bilongi ndenge moko. Ba forme ba zolo ya ba misu, ba ninga bazana misu awa me ya bino za likolo awa. Vous vous ressemblez tous. On dirait ba tubo ba lekisa 9 mois na libumu alors ba élément ya banzoto ba dit qu'on s'est déplacé. On dirait que au-delà de 9 mois, c'est pour ça tous les trucs de votre corps, ça nid. Mounoko ezaka awa ya bino ezaka mwa likolo. Donc bino ndenge batu basaka na mukili, ya bino biloko tout et changea. Et si comme bunju ezali, misu yango wana ezali. Et si ka suki fwe banda, et si comme bunju na bino e banda. Na ba miss na bino abimaki na France awa defo kaka ya mbunju bokoza basi kitoko bani yango mo pe yo Jean Robert Fona yina yo po yo le kana émission moko loba la femme la plus belle la femme rwandaise bato baza masoko ndikolo ou masoko na se masoko la bango ezaka jamais na forme qu'il faut soko kute na mwasi rwandaise baza na ba défaut ya masoko ou eza trop likolo mu Congo ou eza trop na se entre ba cuisse na ba genou. Yango mo pe fona yela kako pupola o Jean Robert pote na bibola na yo ma belle kika kebele. Ma toy bizarre. Ah, Ndeko tanya la Gauloise. Otuni pona ba 50. Ndeko soko za 50. Na minute otoza na ba problème. Luka sika nino ko kimela. Ou ofandi na ndako ofandi nie.
soko bibi na miswa batu pona position hein de konanga soki bato baza 50-50 si tu es 50-50 en cas de problème hein quand il y avait la guerre entre la France et l'Allemagne les gens qui avaient fait les affaires avec les Allemands ou les Français ben ils cachaient leurs affaires à la maison hein bino botanga ba histoire ya ba pays te na ba époque de guerre quand tu as un enfant oya yebi kaza allemand bazo bomba bango te pour sinon te ba ko massacrer bango oya ba raté na minute oto na ba problème na ba rwandais et si kanyo so moni ke forme na yo ezo bima ba rwandais o batami na ndaku mo ya mama hein o teli ba panel ni na kokende ou okena faux compte o fingi no ka biso soko lingi soko moni ke forme na ezo kende côté na biso yo mto ye mais soko moni ke ba biloko ba élément hein eza na place na ngote otali ke oyo penda ke bazaka ka rwandaise na miso abat o batami te mwana mama na mito toyoka na kate soko moni ke forme na ezo kende plus côté na bango mi batamat potoza na ba problème ata yo moko mi batama kaka mais soko moni ke na ki 50-50 na yo forme mona na kate po ba rwandaise o baza mélanger ba msu baza minene mitu minene mais ba o baza ya bango kuna 100% ils se ressemblent tous ils ont tous même forme même père mère des jumeaux des jumelles là-bas même des triplés ba o ba bimambo kate ba utuna ba tuchi na bango makambutu wana so botali bango ba zolo ndenge moko ba misu ma vondo ndenge moko matoyi makutu ndenge moko nyoso tu ba mapalata na mutu ba forme mutu so kako so mi melon jaune otali ka forme na ngombo na ba forme mitwa ba rwandais so ki ozano bongo te ozano bongo te bande kwa tukanga na kei c'est à vous de voir la famille bomoni réunion leki na Kenya. Ce ne sont pas les opposants de Chilombo. Ce sont nos opposants à nous. Ce que moni mutazo kumisa Kabila. Azo yina Chilombo, azo linga Kabila. Aza traître, aza ne yabisote. Parce que si tu dois haïr Chilombo, dans ce cas, tu ne dois pas aimer Kabila. Kabila l'a fait 18 ans dans notre pays. Pose-toi des questions parce que Congolais, quand il est dans les Nzala, quand il est dans la famine, il sait plus réfléchir. Autant Kabila Zalaki, to bandon lia bien. Louvu nous décotons Kabila Zalaki, bandon lia bien nini. O lia ki nini. Et là, on dit na sika, oh yo lia ki, pour le baketan ya Zalaki. Le monsieur qui a fait plus de 18 ans, école Moka Tonge Zate, université Moka Tonge Zate, entreprise Mokote à Longo, et yé koko se créamé na Congo. Et Zate, taxi moko quitté matate donc et loko boko sala na boka na biso ezate à part kotonganda kuna na kingakat. Donc vous ne pouvez pas dire que Kabila, certes on n'aime pas Chilombo, mais ce n'est pas pour le remettre encore Kabila. Donc quand vous voyez quelqu'un à panel azoko misa Kabila azoko la sabino mabe à Chilombo, c'est un traître pour nous les Congolais. On veut un changement. On ne veut pas que Chilombo Kende ba anciens miyibi qui sont toujours des actuels miyibi bazala toujours wana. On veut un Congo nouveau. On veut voir nos enfants diriger ce pays. On veut voir nos jeunes. Mais quand on parle de jeunes, on ne veut pas dire des jeunes qu'on a pris au lit là-bas, on a fait quitter le lit après avoir récupéré dans l'église de ses parents, bah côté la biso et ministère. Le Congo n'est pas leur église. La jeunesse congolaise n'est pas bandimi na bango, ba adepte na bango ya église. Ce n'est pas ça que nous souhaitons. On veut que ceux qui viennent donnent la chance à ceux qui veulent, à ceux qui ont des compétences. Tolingi bano bazana ba compétences. Moi nana azo mérité poste wana te. Tolingi mo pe sa chance na batu oyo bazo ko mérité. Tant toi quand le balabino abomo na raté, tant to kwa matata ponyo. Obi ke biso ngeti ngana ataka matata ponyo. Ngana sala ba live na denosa ki muyibi ya matata ponyo. Tala yel lelo na ba veste. Et puis matata ponyo za méchant avec tout ce que tu as volé au peuple congolais. Mais na moi dignité ndambwe quand ozo le kaliboso ebi ke vidéo ko ta mapa ba congolais. La kisa biso quand même ko yiba biso mbongo Arrête de venir avec des vestes et lemba na misu na biso boye Oyoki. Quand il a besoin de faire lemba te ezo kimo na épaule ole fando awa ezo fando awa. Tu as quand même volé l'argent des Congolais. Alors un minimum de respect tant ozo ba filmer yo pour biso to mona yo. La kisa biso ko yiba mbongo poto yebi ko yiba biso mbongo. Ba diongo bino nyoso tu ba traître ya ba Congolais. Depuis l'époque de Mobutu, nous sommes envahis par des traîtres qu'on a appelés des Congolais. Toto nani na ba Rwandais na mboka.
Oh bino bo comme ça bango bata bandundu bata ya ba ozaïr bata soki ya ba au Congo je sais pas où là bo comme ça bango batu na biso. Voilà le résultat. Eza mawe na bele bino Pero awawa. Je vous ai démontré que ce n'est pas normal que Pero toujours il vient vous démontrer que Tshilombo est incapable. Oui, Tshilombo est incapable, mais maintenant qui est capable? C'est Kabila qui est capable. Pero il a joué de vous ici. So kaka Pero yé machin et tout. Moi na wana mwasi wana kat soki bibi wana ope muyibi ya nationalité ya baluba. Tozo loba a on dirait tozo loba te. Bon mon ici est foutu. Là où ils sont en train de comploter contre le Congolais. Et ils sont là. Et c'est eux qui vont dire que oui, dengue toza wana, il faut te longola Tshilombo. Pero attaque Tshilombo à Longwe. Au moins, ba groupe on a sika bino bozwa kambongo. Bako zonga te. Bako zonga te. Congolais linga mona meso. Congolais quand on vient parler, vous nous écoutez pas. Na yaki analobi que ils nous ont utilisés. On n'est plus dans le combat de Mafinga. On n'a plus besoin que quelqu'un vienne nous démontrer que Tshilombo est incompétent. Il est incompétent, oui. Bango baza déjà na programme ya ko remplacer Moutou, mais nous on a personne. Surtout ça erreur non tozu Moutou ya ko remplacer Tshilombo te, bako zong c'est la biso Kabila. Surtout ça l'erreur et na ki kolo bangwa bo finganga. O mama konga liembongo, ba découvert na nga na zana ngoana, na minute au compte na nga zana rouge. Mais na la dit diongo te. Vous habitez ma mère, des fois ça fait mal encore, eux ils vous utilisent pour croire que biso tozolia bambong. Hein? Quand tu n'as pas rouge, hein, je pouvais suivre Djongo, hein, mais na poupola Djongo, na proposition na e. Na mais vous c'est pas vous qui devez faire ce rôle-là. Hein. Même bato quoi ba Djongo, okoko kufa note. Ba rolo bazo tinda bino pas ba traître. Donc biso toi ko sala ba sale rôle, il y a quoi ko pesa bino visibilité devant les Congolais. Donc c'est vous qui bouffez de l'argent, c'est vous qui volez notre argent. Allez biso toi ko sala ba vidéo to pesa bino visibilité. Ah non kufa pauvre. Ce que zaka kananzela na ke photo comme riche hein babiso to kufa pauvre pour ngabino tout wana na koko linga binote na ko linga binote na ko linga binote bambongo wana fe kanga babino na ba gorge nazo sambela pendako ndenge bozo zonga ba Belgique wana au fandika bweko ozuka mbongo bo mois dollar wana changer na euro au sombe loko au nie loko ngoka bwe au avaler de travers comme bête a pris crise cardiaque ba moko sur place un jour to ko simbela bino ba kisi ba mbaso bo ba na Congo wana eza ba blague poso ba mbaso existera benza ne bino tu fa ki boza nango bo sala ba blague hein nga kala mingi te na kokeluka na uzonga pa William Anderson fona simbela bino ba misusu ba kisi. Bon, ça va pas ça va aussi baba kisi hein mais qui c'est comme mbongo te o ya ko détruire batute ya ko ako finabilo ka ba kigo na butu ba traître oyoyo net yo matata ponu o lali penza bweko bazo mona mutu bazo ko égorger mais maboko bazo mona te ozo sati penda donc il faut nous appeler na kiso ele kisika bino bokotaka o lali penza bweko na tongo penza ko donc na zui ba téléphone nyoso na kati ba chargeur na longoli bino ba carte SIM na ba téléphone pour ata SOS bo bengate et puis no fino kingo bino nyoso ndako mobimba po mutu moko abimata ke benga ba secours kamu fina yo kingo kamu fina mwasi na yo kamu fina bana kamu fina garde du corps kamu fina mwana musala donc mutu tout na kote na ndako wana na kobikisa te bino tout comme ça ata nzinzi ata mpese akofina makingo pour ata mutu moko abimate. Si tu penja Sodome Gomorrhe kutu ba limbise ba bimisa batu voilà ba des fois bazonga na mukili po bato ba biba na Sodome Gomorrhe ba mema mulimo ya des fois ya ngwe botama lisusu pour ce total bien Sodome Gomorrhe batu tu ba kufa comment mulimo a des fois zonga pour ebima ki na bana lot oui bana lot ba bima pambate ba lata ki déjà du fait que ba viva na bango bazaya kida bango balata penza mulima nini ndenga na ko sala o matata ponyo na ko fina bino nyoso kingo
nangungi na ndako na bino obimate muto ke benga secours azate pour niveau ya ba très trop bozolia mbongo ya Congo sauf ba congolais ça énerve les gens ndelo ke pesinga kandako visibilité obo bimisi bokanse to applaudir bino donc ti bofanda na bino wana bo bengisi pe perwa filmer na bibi donc bokanisa ki que nous les Congolais qu'on va regarder ces images là on va vous acclamer on va vous dire oui boke de longola Chilombo dingwa kuna bino tusika boza vous nous prenez pour des cons bokasi to bibi longi na bino nde boza ki bino surtout wana te bokasi to bite ke bino tu wana boza wana bo ami yibi ke bino tu nde boza na mutu aza mieux que Chilombo azate boza bino noso ba fufu de même bad bokasi to yebi angote donc bino bo yebo kasi to za ba congolais to bota misika ke to yebi bino te nde bo fana kana donc yomo penza Kabibi alias Kabila au fandi penza olobi que oui peuple congolais c'est là de retour ah wana nini ko retour triomphal wana nini ngo sa na sol congolais donc c'est dit congolais betelo sous maboko ah te c'est que peuple auto a sous bisoté c'est que dans Congo congolais a sauté c'est que bino ici bo changer biso donc film à lui de finesse donc bo changer na bino ba congolais nyonso bo mema bango na espace donc tout azana Congo ezana ngo ba depth na bino donc ezana ngo ba depth na bino dem tu bazawana na kei ebi ki boza plus de 1000 personnes mais bandeko passe leki na ko bela mais yanga funa kanga ka téléphone pour santé zanga bien te mais so na monika ba image moko kamukoya mwena bike ezate mikolo penza ko na kangi motema mais boye bakeneza na to ko chikela bino terrain te na ba biloko ba groupe na bino ko finga biso na ba commentaire ya ko déstabiliser congolais ya ko kosa ba congolais nde bosala ba groupe na bino Djongo m'avait déjà tout dit quand j'ai refusé l'argent na Djongo ke ba yo finga nga awa ke na lembongo so na komo kumisa bino habité tozara na ba groupe ils vont tous s'en occuper yo bando saka ba vidéo bando koloba mais na ba panel bando kota et donc les gens qui appellent ça va combat batango que boza na ba groupe ya on a comprendre pourquoi quand vous faites des vidéos au mona ozolo ba makambu au congolais koko CPA na ngote mais tala ba vue ebele zoka ne bossa la bongo pogo inciter congolais ba ke bande ko nga ba CP na vidéo o tikanga pe na CP là donc tant bossa la ba vidéo bazwa ko liker ko commenter positivement donc les ba groupe na bino ma trop mais biso to lembate ata to tika na 2 personnes bazo croire biso on est là ngaku tumozwanga suna nzela teko Chilombo parce que on a travaillé pour vous c'est nous na buzoba ya Chilombo on a fait le travail que vous avez au bolingaki to passer tant d'abiso ya ko combattre Chilombo pendant que bino bo gagner espace bo gagner sympathie bo gagner besoin sympathie à congolais bo orienter biso penzako na nzela bolingaki Chilombo za mutema mabe Chilombo un moment ça président mabe parce que ozo mona makamunde bazo ko orienter peuple na yo mais yo le osala kuta makamu différent beta bango ezamboka na yo ozo trahir le côté bloko tout ba sinesa yo beta ngo kara mais Djongo yo pour yo kufa kuna crise cardiaque yo utro keno musika te zo ba mbongo ozo lia kabola dia na famille na yo po yo moko liango tina suka te vi modèle aussi komi wana okokufa na crise cardiaque très et puis mukoko yo bino faut beaucoup avant biso to subela penza et bembe nao bomoni moi so subela photo ya Kabila asala kitoko maman so qui photo ba Kabila les autres traîner sous quelque part bo soubelango lisusu en tout cas bo luka bato baza ba diabétique ba soubelango na masuba propreté bo luka bato tout bazo bela ba masuba za bien te bo soubela nanu ba photo ya bato wana nyoso o batika et puis bébé na bino bazo ya pe otoza ba opposant ta oazo banga na okufa avant te na makila mutute bango nde bakokufa toza awo komo nde bakolana na kokufa bakokufa na ba journaliste na bango bandoki ya ba traître si na DTT ba jeune na bino ba commentaire et pas nga boleka soute yo mona nga koko chaka na bino nazo ko dénoncer bino ba groupe ba foutre bino ba miette pour ba ko distraire donc te pas nga kutu wuti
Yebe tanga na sali na réseaux sociaux. Ya mafinga. Oza soupe na kenga so boye ko finga nga na panel boye. Nga. Bolongi nga. Boza sûr que nga na minito na ke na panel mo bo finga Chilombo nga pe na koti na fandi. Pona sepe sa Kabila. Na ekipi na ye. Nga pe na ye ko finga sou Chilombo. Nga so na makambo aloba na Chilombo na finga sou te. Parce que nga si na comprendre ko finga Chilombo. Ko passer temps sur Chilombo. Et ça ko travailler pour na Kabila. C'est le travail qu'ils attendent de nous. Et beaucoup de Congolais, ils font ça gratuitement. Même si j'apprécie pas Chilombo, je n'ai plus le temps de venir faire le boulot pour la Kabila. Voilà. Parce que qu'au fin de la Chilombo, ils ont donné avantage. Il y a Perrault. Perrault, il est payé pour venir vous montrer que Chilombo est incapable. Les choses que même lui-même Kabila n'a pas réussi, n'a pas eu à le faire. Voilà Perrault qui vient s'asseoir pour critiquer Chilombo. Mais pendant 18 ans, là où lui se trouve en ce moment, à côté de l'homme à qui lui il a fait la photo, cet homme-là, il est resté plus de 18 ans au Congo. Il n'a rien réalisé. Perrault Louara n'a pas vu ça. Mais il voit pour Chilombo. Alengana ko critiquer Chilombo pour na ça, na satisfaire ba Perrault na musala ba pesa qui est dans les réseaux sociaux. Nga oyoyo. Bande konanga. Oza vrai Congolais. Perrault Louawa, na bibi kapi gandumba wana, bazo ya ko critiquer Chilombo. Oh, il ne fout rien. Oh, il fait machin. Mais bato yazo bango bazo koumisa. Plus de 18 ans au pouvoir. À part construire Kingakati, enfermer tous les animaux là-bas. Bazwa mindu kindambu bango bakuta bakanga ngo pe kuna bazwa bambongo ya peuple congolais basomba mindu ki bakanga ngo kuna alengana kokumi na finga Chilombo pona avantage na bango et ça masute to tikeli bato baye komba sika basala musala wana nous on est fatigué sur ça nous on est passé à autre chose nga penda musala nga na minito na ke kokotela nde bato bazana na ba ville ba telemela ba député pour bien être na bango ba banana ko comprendre ba ville na bango pourquoi est-ce que ba votera ba député quels sont le rôle ya ba député pour na bango tomba ko comprendre to dit ko talisa bango bomoni salité o ekokoza asute o moni loko bwe bino fobo sala bwe bango foba sala bwe c'est ça ngala minito ko finga Chilombo to tikeli batu o ba esima nous on a passé le temps à faire ça on a passé notre temps à faire ça et ce n'est plus notre combat aujourd'hui. Ce n'est plus parce qu'à l'heure actuelle, en dehors de Chilombo, je ne vois pas qui on peut mettre là. Mais je sais que si Chilombo n'est pas là, bateau bafana na Kenya wana de ba lukaba zonga. Donc préparer les bango place était. Nga pendant na liste était oya ko préparer les bango place ke ba zonga na mboka wana. Merci bisous bye. Wana. Merci bisous bye. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.